Chokomone Chimatuta, Chikofochea, Chopayo. No image! Banza Samba ya Congo. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. La mort est là. Elle frappe à toutes les portes. Si tel est le cas pour vous, Global PM Service Funéraire vous propose des solutions pour l'enterrement de vos proches, parents, amis et tous les êtres chers. Adressez-vous vite sans attendre au numéro 25 de la rue Léon, Paris 18e arrondissement, métro Château Rouge, chez Global PM Express, service funéraire. Pour l'enterrement de vos proches, les services funéraires de Global PM vous proposent des cercueils, pierres tombales, la cérémonie funéraire, le corbillard, les catafalques, la fanfare, les cortèges et l'escorte, des chaises, les transports des membres des familles, bref, la couverture de l'événement funéraire, avec reportage photo vidéo. Vous payez à Paris. Global PM Service Funéraire rend tous ses services à Kinshasa. Et sengela ki inde comme sous sunga biso mais ça le côté to comme sans amen amen pour passer au nazana ngona côté ma bino pe bozana ngo mais zaki lengi zaki pe bien que mutu sous pe a consoler sous son biso mais tozong si ma to le panza mais c'est le canté amen Bakolinga satana yo lingi batonyo yo kobo ya motote to yembi hallelujah vaina lingi kolo ye Alléluia. Yesu Mungu mwema. Oh, ni Mungu wa salama. Wa salama. Tout le programme qui sera établi au Père, que tu sois au devant de nous. Nous voulons être derrière, que l'Esprit de Dieu conduise toutes choses, qui donne la sagesse, la maîtrise de soi, jusqu'à ce que le corps sera rapatrié, mon Dieu, mon roi, papa. Nous voulons, oh Dieu, le roi, papa, pleurer notre bien-aimé, mon Dieu, mon roi, dans l'amour. Voilà pourquoi en ce moment, Seigneur Dieu, nous demandons que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle. Au nom de Jésus-Christ.
Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. 1 rue de Constantin, 94 400 Vitry-sur-Seine, RRC, Pemena Gare. Bonjour Angaï. 1 rue de Constantin, le coup la Constantin, 94 Vitry-sur-Seine, sur du RRC qui dit Pemena Gare. Parce que le programme est aux arts, c'est au jour au jour. Programme sur la salle, au jour à Matanga, au programme au jour au jour. C'est ça, messieurs, dames, merci. Matanga, il a mou, le combattre, merci. Bonsoir mes chers amis, donc nous avons Matanga, il y a notre grand frère Pepe Bipoli, donc au biso benga Pepe Nkosi, en plus nous avons Balabala Moko, na commercial, donc il y a un autre écosystème famille, donc les lois ils bandeli ya Matanga, donc à partir à l'obi nous avons changé destination Mususu, donc il y a un autre zoko yebisa na batu Musuba yete, Matanga ils ont continué, tina départ ya corps na Kinshasa. Bon, on a le passé pour venir Moussoussa Loba parce que Bana 7 bazar moins bien là. Ezali passe mingi, pema mingi pour na Chando. Personnellement, ezo salangai vraiment mawa mingi. Pour ezali ba coïncidence na ba situation Moussoussou. Tango bazaki na orchestre na bango. Kaka ngai na iko enregistrer pour ba yoka ba musique na bango na répétition. Lelo oyo Chando atiki biso kaka ngai na ya robeta musique donc ezali moi passe mingi mais nayebi ke ezali délivrance pour naye pour yo qui peut passe mingi donc na 5 ans famille kimia penzambe za libota mobimba apesa kimia oyo biso bato topesaka te po ye aleki nyonso ye apesaka nyonso il suffit seulement de se confier à lui et à les arbani n'absonios. Bon, pour l'engaï vieux Bipoli aza via quartier. Biso zaïba la mike ayaka na lopango. Avant za musicien pa langa zaki via yana nboso. Yana bisa balabala. On a nenga kufi eza mawa mingi.
Matanga Loko Bandi Lelo, tu accompagné Tina dernière demeure naïe. Que son âme repose en paix. Merci. Journaliste international, pendant Sangwa Congo, et dit nos images. Naï n'a qui vient Pépé donc comme grand frère il y a secteur. En plus de ça, Ami Naï na mouvement tout ça qui y a Victoria principal. Bon. Nalina dans un makamia à Kolobate, dans un méchant à Kosakanati. On a acte dans le Basali, on a acte dans le Basali. Et ça l'a raté. Pourquoi vous y êtes? Tu peux qui nous va partout vous y êtes. Nous vous s'habiller dans le Tchango. Il faut bouillir. Hein? Nous sommes un méchant à Kosakanati. Saka devient un Wanduka à Utikoloba. Et ça, tout ça kanda parce que avant tout ça la poto, tout ça la Tchango. Njili Tchango, et c'est le mot ils ont répété, tout bayebi que tu es solidaire. Donc solidarité, on fout l'accent on a mis ça là. Bipoli avant à la musicien, oh vive la musique, oh abana ani Victoria, azala na le mot na Tchango. Donc na lancé appel, na ba maman nous sur Tchango. Matanga Bipoli to banyaro lelo, Bipoli corps et kende kisasa, matanga ezo continuer. Donc on nous azali na ndako. Ayeba ke fa région de biso na matanga parce que bayeba batu ya bien à l'air à passer Bipoli azali mutu nyonso avant za musicien aza ya quartier donc moi nous sa Tchango ezala mwasi eza mobali to ala posa to kutana sikoyo pour to accompagner na dernière demeure. Merci. Bipoli azali grand frère na nga ya quartier amoni ndenga na koli nga na yeba ye abandi carrière na ye na Soto Kawaiwai après ko sala académie Soto bakoya na bango aye ko sala académie Soto après akei na vive la musique après baye ko sala Victoria na ba Kester donc ba souvenir ezali ebele na yaya wana na poto to fandi na EP mingi azalaki membre ya association na biso munene bande ko assister biso na ba réunion to zalaka na tout le temps mais ikamba passe sali biso ka tiki biso to apena na passe na mitema me balobaka l'artiste ne meurt jamais à travers ba œuvre nae to banda ko revivre ye vraiment merci beaucoup ciao naningna baxelo ko mobo po ba souvenir eza trop na Bipoli donc Bipoli ndenge makia di chara odoloba donc azali grand frère ya quartier nazana souvenir mo Bipoli na kata poto na 85 ti le timo ko na kufa na obosa na ngote na tango viva la musica donc le petit frère concert ezali fo na lata bien fo na prouver papa wemba ke ngape na zana batu na yebaka ke souvenir wana ko bosa na ngote vraiment grand frère okrepe mana na boboto nyonso biso bana Tchango jamais to kotika yo ke yebe ke Tchango pour la rater bon njili toujours za likolo to ko lakisa ke to bana njili na solidarité na biso to za nango lelo ezali début à matanga donc bana Tchango ba ko mobiliser ba ko ya yana bika merci au paiement na qui mis en place ozali merci beaucoup luka balandi ya Panza Sangwa Congo vraiment awa toza liboso ya micro to mona vie na biso fanfa de molokai o azali moko ya moninga ya vie Bipoli vraiment abundine bitumba depuis viva la musique ba uti musika bayo sangana suna mboka poto lelo moninga tikio vie lilo banini ko loba na balandi ba olando na minito ndenge aussi ko bungisa ndeko na mobali. Bon, regret Zagara parce que la Monica génération nous a kende quoi. Bon, la master va si baquer Petro, mais Zanzela Moutinioso. Bon, pas si ça qui était bandé bandage aussi là pour na papa. Bon, tout le monde sous Moro à bas généraux, à autour quoi un champ de tir accueilli bon. Et Anzela Moutinioso ça dit pas si trop. Mais Pépé Bipoli a béli trop. Ngala obenga mon ami Toro, yé pas obenga mon ami Toro pour les avoir signe astrologique na biso. To botama na me to la Toro. Mais vraiment na osepela que l'Europe m'a pour à souffrir trop. Voilà. Mais c'est un gardien
akokanga kanda te bokoswana sikoyo omona l'air moko bo abosani na ye quoi. Voilà. Que son âme repose en paix. Era le roi atona kati ya masuwa moto na moto akita na libongo na ye quoi. Ouais. Moto akotikala pe na mokili aza te ndeka tolobaka vanité de vanité. Merci. Nanga fafa de molokai na mopanzi nanga na komona pepe nanga murunda marai en direct de Suisse aye kolelaka ndeko na mobali vraiment talenta ba image na mona vie marai na vie chando ndembo koyemba vraiment kozanga ndeko na mobali salo ndenge nini pasi ndenge salaka pasi makasi na motema bipoli azaki moto atika biso lelo te bon soki etangamaki kenzamba benda ye avant donc toleli kaka ndenge tolelaki papa oyemba ndenge tolelaki bakeser ndenge tolelaki bandeko mingi oyo batiki biso mais vraiment bipoli ezopesanga mpasi mpo tokoli na ye place moko ya mona njili nga matete première orchestre na beta oyo na espere vraiment ke naza na art na nzoto linda na espere ke naza na art na nzoto ezalaki académie soto donc orchestre na orchestre ya bipoli na njili donc nga nazobeta na académie soto avant nakota viva la musika donc iya akendaka viva ayaka kokuta biso na académie donc tala kaka toyaki na barelation moko eyaki poussé d'ailleurs oyebi yango mpe na kati ya viva l'air nakoti viva ye moto asurnoma ye ngai ke ngai naza étoile du sud ye étoile du nord donc toza kobengana ndenge wana étoile du nord étoile du sud mais lelo étoile du nord akei donc étoile du sud atikali yango nafuna azala mpona tosunga famille tosungana mpo elikambo ngo elikaka malamu na makasi ya nzambe mbuta mwa loyembo ko nsengulu zuzila po babisika nzembo ezalaki succès danger topeti yango tro mikolo oyo epuis na makelele ya bamiziki oyo ezolanda donc toyemba ndeni kapele esala mwa bebe soni sengolu sisila ye tala nano mwa moke nsima nandimaki ye yoyo maloba ya mama nga naleli ozonga yoyo mama bapekisaka soki bana babundi ya yeye bakoyokana kaka na nsima aya o biso touti bokila ye aya o biso touti bokila merci vielanga murunda vraiment nakanisi batango ba hit parade ben toyotalaka nzambe asunga tokende liboso merci venanga sacré mapeza bunzi ya viva la muzika ve mama mingi tosili kobungisa yaya wazaki leki na yo vraiment biso baye totikali na famille soki kolobela bamwa liloba moko esala bape bien. En tout cas pour la lelo merci maoyana nous trop makamba pepe eza eosenga livre makamba chando eosenga livre basouvenir ya trop mais pour le moment maya miso eza nanu kotanga petit frère peut-être elobi sokoye naopesa yo mwa bamakambo mais pour le moment merci ndenge tovandi awa omoni bapeti na nga staff toye mais na tokoki te Chando c'est la musique premier fils né donc masolo allait belé au sein de livre merci venanga bulukoto ba olo baza ba guerrier ba bundana ve na biso Chando tawo mona bulukoto gloria bulukoto yeyo nakini be ba mona okala ba ola na image oti nakini ve kozanga ndeko na mobali sale ndeni nayoki bien te bamakeli kozanga ndeko no ya mobali na kombo ya pepe bipoli esali ndenge nini vraiment nazangi maloba tro ya koloba edino bilengi eza mawa tro ntango nayokaki vraiment ke non ya pepe bipoli oyo azongisi mpena molimo nazalaki abati ke akei vraiment
que son âme repose en paix. Le quoi tosangani boye presque biso vraiment boye biso na biso na sepeli que tozala vraiment toujours réunis et soulagé moi moke. Mais au fait mawa penza ezananga trop nazola la bientôt depuis lundi hein. Pongi soki na lali au mona ba soucier leki au mona pongi sili c'est ça quoi. Merci. Toujours délégation suisse pe ali à lisusu aye kolelaka ndeko na ye Pepe Bipoli. Alors papa kotika mboka Suisse koya kosangana biso na Paris pona kolela ndeko na mobali esali ondenge ni papa. Bon, ndenge ka vie chanda lobaka sama esalinga kangola yokaki okoti l'hôpitalo obika yango wana réponse quoi eloko yemonga miyemba donc esali pasi trop quoi et à somme ebele voilà purifier qui son âme repose en paix quoi souci garder yango wana de perdre. Merci. Panza sango ya Congo toujours ne lève bino kaka toujours continuer ko balader micro na biso na ba frère ya Pepe Bipoli na bandeko ba proche na ye vraiment kozanga Pepe Bipoli eza pasi mingi grand frère nene ba émotion na yo kozanga Pepe Bipoli vraiment eza pasi ya trop yanko si ya Pepe Bipoli to koli na ye donc toi na souffrance moko ya makasi mais ndeka balobaka toyaki pe tokotambola tokotika mokili yango bapara bakeyaki batika biso pe komingo na biso tokomotika mais tozosenga na famille ya Gilmares na famille ya Changu surtout famille Anjili na bana quartier 7 tozaka na makasi tolela ya Pepe topese valeur na ye oyo ndenge toyebeli ye njile ekweya te bendele ekweya jamais tokolela ya Pepe tina suka ya Chando PPP grand saluti respect yaya tolela Sandoka symbole na biso symbole ya génération na biso na kati ya njili c'était Sandoka osala biso plaisir à solo osala victoria na njili tolanda yo makambo tout tolanda vraiment ezaka question ba génération ba petit ba ebioté vie nanga Sandoka ake meza nzela bato nyonso eza regret munene mais problème ezate otiki trace na yo na kati ya njili ya komi na biso tokoli tozaki biso ba njilwa tozala fier na commune na biso yo po yo bakisa fierté wana lisusu en tant que star eza plaisir à trop mais biso baleki tozali eza nzela mutu nyonso tokosala oyo nyonso tokozala nango na possibilité po totombola commune na biso eloko na olobaka eza yango wana tokoloba kaka mpo na vie au revoir okende malamu eza nzela ya batutu. Merci. Tozo connaît toujours les soleurs kolela ya na biso Chando Bipoli na fulu asili kotika biso to sangana biso nyonso wanda inka bandinga muso auto lobadage auto lobawa ke njili ezali bendele njili ekoya te to kosunga toujours to assister matanga que son âme repose en paix et que la terre des ancêtres lui soit quand même tendre. Voilà yanzela ya biso nyonso lelo atiki biso voilà loibeza mukola biso. Voilà, toi la minga kolobate to sangana biso nyonso wa famille nyonso Chango ezali wa voilà o pe baza kuna chose biso ko de la Pepe Kosi Bipoli na fulo. Merci beaucoup, que son âme repose en paix. Zengo lo sisila ye talaka kanano na sima ye bapekisaka soki mwana babundi ye bakayokana kaka na sima ye ayawo biso tokeibokila ye aya Chando
mais nalobi na comprendre te toza na kata matanga bipoli awa namoni basi ya quartier 7 te donc esalinga mpasi ya kosangana te bana basi ya 7 bafemme ya 7 baza te pourquoi ezalaka te lezwi irondel pigeon koseka te ezwaka mutu nyonso mais ce qu'on a comprendre bino te ndeni boye te bon ça fait rien lelo ezali vendredi ya premier jour totala sikoyo à partir ya lobi samedi ti moko de kokende parce que ba critique de là c'est commis awa mawa trop merci. Informations et renseignements au 01 44 92 82 85 ou bien au 06 52 56 67 16. Demandez Global PM, service funéraire. Un service de qualité. Un service pour accompagner dignement la personne décédée. À Kinshasa, rendez-vous au numéro A25, avenue Bongolo, quartier Matongé, commune de Kalamou. Ou bien composez les 08 87 37 22 14, précédé de 00243 à partir de l'étranger. Siège social au numéro 1 de l'avenue Kabongo, quartier Binza Delvo, référence La Lou. Pour Omitungi Samali Susute, au Fouti na Paris, Bakokunda Ndeko na yo na ba service nyonso. Na Kinshasa, contactez Global PM Service Funéraire na adresse Oyo. Patrick Maloavengi 31 @yahoo.fr. Global PM Service Funéraire ezali pona moto nyonso. Au Fouti na Paris, misala nyonso esalami na Kinshasa. Lisungi na tango liwa. En tout cas, Patrick Maloavengi ebongaka boye. Sango ya Congo epanzana pa wapi? Tuana TV moko panza sango ya Congo edino image kitindindi chakudidi so taite ba chekao.